Mbote balandi émission toli kati na bonzambe nkolo apambola bino ezali ngai wa bino la grande dame na lisusu lelo poto solola topesa toli tobeta lisolo kati na bonzambe to conseiller bandeko to conseiller bana na nzambe parce que mokili eyana makambo ebele. Bible ezoloba le cieux des cieux appartient à l'Éternel mais il a donné la terre au fils des hommes. OK? Donc pour na mutu azala heureux na se na moi à vivre bonheur to pe joie o nzamba destiné et sengeli mutu atambola kolandisama ba principe ya nzambe oko tambola kibudi te ndenge ba terme ba utilizaka mingi donc bitambolela mwanza to pe bitambola tambola do ata manière na ba façon na yo o ezo mona ke no eza bien pona yo. Donc osimba touche le risque eza pe ke vie beba mambo simba te nayebi ke thème étiqué bato belé quand na yebisa bino ke on a beaucoup à dire na ngolo nzambe. Le Seigneur vraiment nous a fait grâce et donc ce n'est pas en vain to na idéologie oyo to pe concept oyo pona oluka ko te ya to pe ko conseiller ko pesa bandeko toli kati na bonzambe. Ouais, parce que mokili eza na makambo na yango bandeko. Thème ya lelo tolobi mystère ya sexe mabombami nayebi te na lingala ya makasi to pe na lingala parce que c'est le mot sexe en français, n'est-ce pas? Mabombami ya nayebi te so na lingala toloba nini ya nzoto je sais pas. Donc mabombami ya sexe ouais bombami na sexe ba yebele ba yebarate. Donc ce qui est caché derrière le sexe que beaucoup ignorent, que beaucoup ne savent pas, que beaucoup ne connaissent pas. Les mystères du sexe. Lelo to ko introduire to ça l'introduction. Na yebi ke eza sujet moko très intéressant au sepela nango. En fait to anticiper normalement fallait to soit conclusion ya ba fausse doctrine. To sala ki déjà ba vidéo mais sauf que fallait bandeko ba monter yango parce que nazali na posa batiela ngai ba image ba vidéo moko na kati ya mate ya tope ya toli on apesaki ya mate on asalaki batiela nga ba vidéo moko eza vraiment important pona ko parce que na linga ba illustration mingi pona ko pesa ko benda biso ka matoi po esunga biso ba dommage que ezui moi retard et ça li que ba image quotité et quotina noté en fait. Donc je ne voulais pas na ya nango ka bongo parce que je parlais de ça. Et donc yango show ezate fallait tout ça vidéo mususu pour couvrir en gros surtout pour na bato ba olanda biso na Facebook et na DM5 TV. Donc fallait tout couvrir en gros yango to anticiper. Donc c'est ce qui fait que peut-être semaine prochaine pour une conclusion wana. Donc vous allez obligé ou soit beaucoup kota MDGD TV mafuta sika po botala peut-être suite il y a introduction il y a maté à lelo ou soit vous allez peut-être après 2 semaines parce que na DM5 to le kaka une fois na semaine tozo le chaque mercredi na 22h30 à 23h30. Donc c'est un peu ça en fait. Mais na MDGD TV au kokota au poni vidéo ba vidéo eza moi ebelé par la grâce de Dieu tozo bunda po ekota chaque jour vi ba occupation na ba ma mususu mutu ezo ko permettre biso penza te mais nous faisons cet effort et to parvenir quand même que ça l'effort ne fût que vidéo à 30 minutes chaque jour ekota pour na ba na nzambe. Au fait mamba olobeleze belé ba maté eza ebelé et puis voilà. Donc lelo na bande ko loba nous introduisons sur le sexe, les mystères du sexe. Pourquoi CGO? À chaque fois pour un sujet topé thème moi le belara, j'ai toujours dit le pourquoi il y a thème topé à sujet wana. Thème à lelo topé sujet à lelo pourquoi to le belango bandeko lelo au sexe bolim sanga na omita na caméra na mona ke foulard na ngondo eza mo otengama. Je suis pas coutumier donc comprenez et sous que ça bien te do fallait na ça boyer sinon te lelo au sexe comme loi au sakanela.
sexe et comme il a ko sakanela et là moi plaisir kaka ya plaisir for fun pour na sentiment kaka et to kutani lelo to lingani lelo to bimi lelo to sangisi nzete nzoto lelo et musoro le ba oui na se protéger ka to pe na se protéger qui protection ya molimo et ya nzoto et eza protection ya molimo te. Or elo mutu azobosana eza ba danger ou azo courir spirituellement eza plus mabe koleka o ya nzoto. Ouais. Na bomoto okozwa infection au traité to pour soigner yango. Mais ya molimo e obomaka molimo te mais ekoboma nyonso. Lelo oyo sexe comme lo osakanela yango. Lelo sexe comme lo moko na filmer nanga na tia nanga na tiki na téléphone nanga na otindela ngo mutu likango na ngai bon mutu musu pa komona pe ta mususu pe kepe mabe to par erreur to bebanaki e bandi pe kotambola mokili mwemba bamoni nzoto ya mobali nzoto ya mwasi tozo seka tozo tala to s'amuser nango waouh omonaki te na yoki moko muso alobi mwana mobali ya omoni mbonda wana amoni nzoto ya mwasi modèle amonelaki yango excusez-moi mususu mwana mwasi amoni nzoto ya mobali atuni moninga na ye oulala nzamba songa biso c'est vrai tozo sekata mususu batu bazo kozongo pona fan et puis voilà mais bon il y a des réalités qui sont cachées au bat ba éviter au bat bazo ignorer OK so balobi ba fungolo misu ba je autant musu yo zo sala ngote ouais lelo o bat ba koma olinga mibali ka pona mbongo pona mbongo azoyeba te ba risque combien azo courir de même lelo batu bazolinga basi pe ka pona mbongo ba jeune lelo ebele ya mike ba jeune garçon et consort o ka olinga mwasi mwasi wana masolo evanda mwasi wana c'est bon azana epose azopesa tellement ya linga ba pesa ya kopia te po ya tellement mabo makasa azoyeba te na ba kopesa na bazopesa ya manger à boire ezana mabomba mi na kata ba kopesa wana azoyeba te et mususu azo courir derrière moi sito mobali kande to uta koloba pona mbongo azoyeba te que eza au prix de sa vie aussi au prix de sa vie sans plus tarder poto loba ebele belete tozo ko lobela mystère ya sexe premièrement sexe eza nini to pe nani akeli yango mokeli na yango to pe soki mutu lelo aza na nzoto aza na appareil génital aza na nyonso eza nzambe toyebi c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu après avoir créé l'homme makomi elobi ete il vit que l'homme était seul a décidé asalela ye semblable asalela ye mwasi oyo accompagner ye. Et si vous prenez le temps de lire la Bible ou encore de comprendre les mystères de Dieu, Nao etali via moto, vous allez comprendre que pendant que Adam était endormi, Nzamba azwa ki temps ya ko travailler sexe ya Ève. Oui, azwa temps au travailler sexe ya mwasi. Et tant a présenté mwasi à lobby, Adam moni à lobby voici cette fois-ci toyebi. Et Bible zolo banabiso na mukanda ya proverbe que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur on nzamba tche kati na mwasi. Parce que nzambe acha bonheur nyonso ya vie ou etali vie ya mutu na kati nzoto ya mwasi. Ce qui fait que kobonga ya mutu na se na moi ezala na maboko ya mama. Oui, ezala na maboko ya mama. Papa azala na lipamboli. Mais po mwana bonga ezala mama. Toyebi histoire ya Jacob. Toyebi histoire ya papa na Jacob na maman na Jacob. Jacob azali passe à Isaïe. Et c'est le père qui avait la bénédiction, n'est-ce pas? Et pour apambola Jacob,
et maman pardon Esaü maman a salai ba stratégie pour lui pamboli na place qui n'est pas Esaü et virer qui n'est pas Jacob parce que aza maman parce que Jacob papa na Jacob bango nyonso tout ce monde là bato na nyonso ba bimi na se ya mwasi donc mutu nyonso abimi na se ya mwasi vi na ezala na maboko ya mwasi yango monaka balobaka ke kosala na mwasi te mwasi soki a décidé to soki akani asala likambo aosala yango parce que aza mwasi donc bato bakomprena mystère oyo eza kati na mwasi ils savent de quoi je suis en train de parler voyez un peu donc la femme Bible ezoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur po ozwa okota na possession ya bonheur wana okota ngona ndenge okota na possession ya bonheur wana comment cela est lié par le sexe parce que makomi ezoloba mutu oyo alali asangani excusez-moi le terme mutu asangani na prostituée a commis prostituée vous voyez donc cela est lié na nzela ya sexe donc pour mobali akoka ko jouir na bonheur oyo nzambe atie kati na mwasi to pe kati na mwasi na ye lien wana ezosalema par le sexe vous voyez donc mapamboli to bomengo to esengo nzambe atie kati na ye po mobala koma en possession na yango esengeli aleka na nzela wana parce que yango nde mutu ezoko ekolie bango yango nde mutu ekosangisa bango tant basangani bakomi eloko moko et c'est par là que l'homme va pouvoir exploiter sa femme eza babilo moko oyo eza ba mystère moko oyo eza spirituel et ça le maka lolenge wana sur ce mwasi nyonso te mutu azalaka lipamboli de même mobali nyonso te mutu azalaka lipamboli Satana lelo akomprena ayebi ke pona kozwa eloko oyo eza kati ya mutu esengeli kokoma eloko moko na mutu wana yango moni a multiplier ba stratégie voie par excellence bien aimé il y a transmission il y a ba esprit sur le sexe et voie par excellence ndenge na uti koloba il y a transfert il y a ba milimo c'est par le sexe parce que ma combien zoloba les deux deviendront une seule chair tant au sangani na moto transfert ezo salema yo komi ye ya komi yo milimo o azaki nango ekoti epa na ye ya epa na yo de même oyo ya yo ekoti epai na ye et c'est comme ça que l'ennemi est en train de détruire pas mal de vies. L'ennemi est en train de détruire ba étoile, ba vie à bateau. Et y compris même ya bana na nzambe. Pourquoi? Parce que yo ofungoli porte. Yo ofungoli nzela. Bandeko, sexe ekoki ko apporter bonheur, tout comme ekoki ko apporter malheur. Ce qui osoko salelango illégalement. Et apportera bonheur kaka, ce qui osalelango légalement. Ce qui osalelango illégalement, automatique, et olinga te, d'office, ezandengwana donc, okozwa, ba très sérieux problème na vie. Et ba te belé lelo. Bazo kutana na ba kokoso. Pourquoi? Parce que afungola ki ba porte nanzela ya makambo. Bible lobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur nde to uta koloba. Moi sinyo sotaza lipamboli. Ezana basi mususu pe o ba porter malheur. Mais parlons de la bénédiction premièrement. Avant to kota na malédiction. Nalobaki lipamboli ezalaka lorsqu'on utilise cela légalement. Mais comme en malédiction, tant que nous utilisons illégalement. Nzamba alaki Abraham. Nzamba alaki Abraham mapamboli. Alaki ebozui, alaki ebomengo. Totanga Bible toyebi. Et Nzambe
Lipamboli, au fait, topé comment? Bisakoli, tout ce que nous connaissons, bénédiction, maloba malam, parce que bénédiction, c'est juste des paroles. Et maloba malam, oyo, et loba milikola via moto. Oyo ko se matérialiser. Nzambe a pambola mutu nyonso. Et akitarate pour na réaliser lipamboli. Vous voyez? C'est à l'homme ya koyeba ko fungola mayele na ye na mutu na ye pour comprendre et porte nini to esika nini to place nini nzambe alingi apambolela ngai to a visiter ngai. Soko mayele oyeba ko saisir opportunité. Opportunité et ko se créer et puis tu vas saisir l'opportunité ozui lipamboli nzamba la kaki. Nzamba la ki Abraham lipamboli. Abraham azwa lipamboli ndeni to pe Abraham anginda ndenge nini. Et bon, nayebi que ezana bato belé peut-être ils seront étonnés, choqués même, mais c'est ça en fait la vérité hein. Moi mususu ya lobelango ezate et c'est ce que la Bible nous présente en fait. Si je peux être clair, c'est ce que la parole de Dieu nous présente. Nzamba laki Abraham lipamboli. Patata mukolo azali ne lote. Bazue na ndaka ba parents. Ebise bima kende na mwasi na ye et atalisi ye bisika falaka kende toyebi boto robeta lisolo na te ville le temps mais to lobela lipamboli et tozo lobela ba danger na ba comment on appelle ça na ba bénédiction to pe avantage na désavantage voilà il y a sexe o lelo bato baza ko sakanela et pourtant eza loko oyo ya ko sakana nango te ya ko batela jalousement et ko se préserver s'il faut dire contre ba réalité na ba danger na ba intempérie ya mokili oyo. Nzamba laki Abraham lipamboli et Abraham s'est retrouvé en Égypte. Abraham s'est retrouvé en Égypte et la façon qu'Abraham fut béni c'était par sa femme Sarah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, si naïe, bazwa qui est et pas à Pharaon. C'est comme ça que Abraham anginda ngwana. Et malheureusement, Ezaki n'a des avantages ya Pharaon. Ezaki n'a avantage à Pharaon. Pardon ya Abraham. Parce que na masolo ango, ezalara loi ya plus fort mute dominaka. Muto a force spirituellement, yende mutako dominer. Surtout ceux qui boza a des esprits opposés. Vous voyez? Donc, wana ezaki juste en passant. Donc, eza message na bisote par rapport ya koluka kofungolango parce que nabi ke ya bato belé bako mona ngoto ba yoka na lisu to na lito imoko ya négatif certainement ta muso ya embrouiller mutumo mais en fait c'est ça. Dieu a béni Abraham comme ça. Vous voyez? C'est yango moni na ndako ya Abraham Sarah zara na liloba. Sarah zara na liloba dans la lobby na non tu dois chasser cette femme et Abraham devait obéir parce que ezaki na nzela na yende et bakomaki o bakomaki. Vous voyez un peu, c'était elle la bénédiction et c'était par elle que Dieu a béni. David abotibana est belé. David abotiba Adonia, abotiba Absalom, aboti. Malgré tous ces enfants là, moi na o fala succéder yé. Aza exista ki nanute. Et fallait moi na azala. Or moi na botama na ndeni. Moi na botama kaka na nzela bosangani ya maman na papa. Donc nous parlons du sexe, le mystère du sexe. Siko c'était pas n'importe quelle femme. Oyo akwa ko botela David mwana o ako hériter trône. Ezali mwana moi si nyon sauté. Et preuve azali na babasi mususu o ba botela ki bana. Mais mwana o fallait a succéder trône. Ezalaki mwana o fallait aute pa Bathsheba. Or Bathsheba azalaki mwasi ya mutu mususu na moma wana. O salemaki Bathsheba komi na zemi. Et danger ekwei parce que azalaki mwasi ya batu. Sikoyo, qu'est-ce qui devait se passer? Fallait lipamboli wana eya légalement. Et sali que Uri a yako kufa. Akufa modèle akufelaki. Et
nyonso ezali mabongisi ya nzambe, nyonso ezali mabongisi ya nzambe, ezali makambo ya molimo. Esali ke mwana oyo akotaki na libumu ya Batsheba pendant kazaki lié na mobali ne Uri, fallait akufa parce que cet enfant là azali conçu illégalement. Or Paul azoloba mwasi akomaka libre na liwa ya mobali nde akoko koma ya mususu. Et après la mort d'Uri, c'est comme ça que Batsheba a kobota mwana mususu légalement parce que David abalaki ye mwana o babingi na kombo ya Salomon po aya ko succéder na trône. Tout ça par le sexe. Donc on a une façon ya kotalisa to pe ya kolakisa. Et comment est-ce qu'on peut accéder na lipamboli oyo nzamba zolobela oyo eza kati na moto, et particulièrement mwasi. Toleki côté wana bien aimé na banda koloba lelo o bat sakana na sexe. Bat sakana na sexe, et pourtant sexe est bombi makambo ebele. Nous sommes qu'à l'introduction. Nous sommes qu'à l'introduction à sujet na biso. Et plus nous avançons au comprendre makambo ebele par la grâce de Dieu et oko banga nzambe. Vous voyez? Oko banga nzambe. Lelo o bandeko batu bazo sakana sexe. Diable à comprendre, et parmi les stratégies mises en place pour avoir batu lelo pona ko boma milimo, pona ko boma ba vie ya batu. Mutu mususu tanto lo ba ko bomana ezaka physique mate, tant musu yozo zela okufa, peut-être tu diras certainement oloba ke ah mais non ngai na vivara nanga na zora nanga basi na zora nanga mibali ngayo nazali nanga effectivement zano na bomoi na bomoto. Mais na molimo oebite ta mususu osi okufa, na molimo oebite osi otikala quelque part. Otikala quelque part yo ozoye bato monka ke non nazananga. Et parmi ba stratégie bandeko oh Satana azoko utiliser pona ko luka ko bebisa ba vie ya bato bandeko ezali na nzela ya sexe. Na nzela ya sexe. Nakosangana mwasi na mobali bandeko. Bible zoloba les deux deviendront une seule chair. N'expliqua qu'il loi ya plus fort na makambu oyo bato ebele lelo po bakoka ko posséder to pe ko zua to pe ko botola eloko oyo eza kati na yo basala yango malamu to pe bazwa yango malamu. C'est toujours na nzela na ya relation sexuelle. Oh lelo batu bazo ko sakana nango, oh lelo batu bazo kipete mobali nyonso aolingana ye, mwasi nyonso aolingana ye. Pourquoi? Parce que yazo landa na mbongo mais aebite na sima mbongo wana nini ebombami. Mibali ebele bandeko nanga bazwa ba recommandation tope bato ebele o baza kati na occultisme bapesa bango ba recommandation ya ko bimana basi. De même basi pe baza o babimana mibali, mais to lobela to banana mibali o babimana basi. Mwana mwasi mobali ya kolinga yo, yo monika ke mobali alingi yo, ba intention ya ba motivation oyebite parce que o ebombami na kati ya mutu ka nzambe ne mutu ayebi. Yo mon apparence ozo mona extérieur ozo mona libanda, mais na kati nzambe ka ande mutu ayebi. Mutu akoloba na yo to pa kolakisa ok mutu azo poussa na pembeni no azanani to azo poussa na ba but nini to azo poussa na ba raison nini. Ebele bayibi bango ya motuya, bayibi bango ya motuya. Balobi c'est la femme qui est le bonheur, qui apporte le bonheur. Basi ebele lelo aokoke lote. Tant na lo ba aokoke lote na ndako libala, c'est-à-dire elle ne parvient pas ya ko pesa bonheur wana. Pourquoi? Parce que basi basalela ye. Do akoma eloko basi basalela avant mobali azwaye, avant mobali bala tchaina ndako. Azalaka deja ya mususu to azalaka deja ya ba misusu, e ba misusu wana bayaki na ba intention ya bien te. Ta musu pe moko kaka
o ayaka parmi tant d'autres ayaka na intention ambiente asi azwa ya motuya o esengelaki yo opesa parce que la femme c'est la femme qui apporte le bonheur. Tout ko pesa exemple ya bana basi o na Bible o ba pesa bonheur parmi tant d'autres baza ebele. Ozana o ya motuya kati na yo esengeli opesa. Malheureusement mobali azo bénéficier na ngote. Mobali azo bénéficier na eloko te. Banda olinga mwana batu. Vie ya mwana batu e baskila. Makambo mwana batu e beba. Akokasu ko sale eloko te. Tout ce qu'elle faisait, pardon, tout ce qu'il faisait, ekufa, musala, ekufa. Banda na linga mwana mwasi o. Bitumba, parce que lelo ba famille ba mema ngambwe. Mais au kindoki ya famille, koko oui c'est vrai effectivement ezalaka. Ezali ma ambwana. Mais mingi mingi et mususu pardon ya nango famille te ya nango koko te ya nango tata mwasi wana te eza ndenge yo tambolaki mibalo bimaka na bango parmi ba mibali wana moko kati na bango azalaka na misala ya bien te nde azwa bonheur wana akenda na yango azwa étoile akenda na yango ebele o baza na occultisme mibali ebele na occultisme ba recommandera bango misusu ba webisa ota misusu zwa ba vierge to zwa bana ya mike ebele oka a deflora mwana ta musu 8 ans bana mwa mike biloko na to mona yango to yoka yango to zo mona même ba news to mona ba pédophile bazo kanga bango et consort to ebi ba biloko na pourquoi parce que mwana muke to vierge pardon étoile na ye ezana nu ya mobimba nanu basalite siko. La première personne qui va connaître cet enfant, il y a une possession, il y a la chose. Parce que nous parlons de la chose. Bonheur, katinayo. Ndeko moi si, faites très attention. Elenge, surtout bilingue. Lelo bo mona bo comprendre te monde de vitesse moko o ba donner échanger ndeko moi c'est qui singa lobi lelo on a qui ça c'est comment malamu zono kutufi moko ya mwa mukolo odela ya ba 30 ke ozo bana o amike po nini parce que bana ba baby na niveau ko sakana te bana ba 14 15 16 17 ans 18 ans 19 ans 20 21 ans ba komi usé pourquoi parce que ba komi biloko ba salela biloko donc en fait c'est compliqué bakomi ko zwa bango et bazo kene komitika bazo landa mbongo bazo landa iPhone oka mwana 19 ans mwana 18 ans azana iPhone Pro soki 13 Pro ya mikolo o ezo coûter je sais pas soki 1700 livres sterling mama na eta mususu téléphone topé tata na e téléphone peut-être ya 50 livres ya azana ya ngote ana mbongo tana makomi mwana na sale lokote azui wapi aolanda tata wana azana mbongo ebele azana jeep misu basombeli bango mituka misu basombeli bango bandaku misusu bango ba ya omona que non tout va bien na sa kitoko naza boye je suis à la hauteur nzokande oyo bazui yo to pe o bazozwa yo eleki fois 1000 ya o bazopesa yo yozomona présent yozomona lelo yozomona oyo eza wana na mais ozoyeba lobi te. Demain, tu vas te marier. Lobi orozana posa pardon obala. Mingi lelo ba komi oka papa na comprenaka te. Mama na comprenaka te. Ba pasteur bazo mona pasi. Mobali soka ye akimi. Mobali soka ye akei. Naza mwasi malamu. Nana bizaleli ya malamu. Elo nyezo sala kima. Parce que en toi, il n'y a plus rien. Elo retikali soute. Eza soute. En fait, ce sont des réalités spirituelles. Autant mususu muto comprendre ngo penza malamu te mena o senga nzamba salo ngolu o comprendre molimo o santo fungola yo en fait tu n'as plus rien il y a bonheur oyo sengela ko pesa parce que qui trouve une femme trouve le bonheur dont la femme doit donner ou apporter o sengela ki yo pesa o eza katina yo o nzamba tsaki katina yo eza susu te. Basi bazwaki, basi bamlongolaki, basi bamemaki, esi ekendaki. Yango moni mibali nyonso bayaka bakendaka. Mibali nyonso bayaka batikaka yo. Mibali nyonso bayaka mutobala o azate parce que tu n'as plus rien. Étoile bamema, bonheur bamema, bakenda ko utiliser.
Et lelo oyo, il y a des femmes qui en souffrent. Ezaka basité, na mibali. Tout le monde a un jeune garçon et belé lelo. Ye, a mon aka ke non, moi si on a na Hollanda. Aza bien, aza na mbongo, aza boye parce que mukile comme le monde à l'envers hein. Toyebi mobali ne muta pesa, mobali muta sala moi si mobali nde. Mais malheureusement aujourd'hui c'est plus le cas. Mibali ba comme ne Hollanda basi ba komo pesa. Parce que basi e belé pe so Hollandeli. Mingi ba koti na kata masolo. Et comme moyen yako par excellent yako zuato yako botola ya motu ya oza kati ya moto ya na nzela ya union ya mwasi na mobali parce que les deux deviendront une seule chair et tant bo sangana et a loi ya plus fort muto o dominer eza muto aza alekeli moninga na esprit nde toloba na lingala voyez muto aza clairvoyant ye a muto masolo a mutu ya troisième œil a mutu akota monde ayebi ke il faut amata po apafuka azalabo il faut azwa ba étoile utiliser et consort yo ozokende kuna yo bazolinga yo soit disant parce que mibale ba garçon ebele le non bango balandanga bango balinganga bango moko donc esengeli na mitika c'est bien et lobi obala ozana poso bala ya motuya o esengeli o apporter na foyer na yo et pas mwasi na yo oyo aza futur mama abana na yo et oza asute okomo kanga bandoki okomo kanga lelo baboti ba onyokoma bakoko bazonyokoma tata mwasi ba mama leki na kindoki ya no azalaka ndoki nzoka nde eza etamboleli na yo ya mabe nde mutu ekomisio bisiko ekomi wana ndeko na ngai pona chuter na première tranche oyo parce que tozos komi kosala ba vidéo ka 30 minutes 30 donc pona bandeko bo Hollanda biso peut-être topé bo Hollanda biso na bitando tel que Facebook na DM5 TV donc ceux qui 30 minutes à liboso esili donc bozala toujours connecté yami balé et kolanda ndeko nanga yo oyo ozo ko mona ke non tu es belle oza kitoko oza mwasi kitoko oza mobali kitoko sala très attention parce que le fait ya mibali bazolanda yo to basi baolanda yo nde epesi yo nzela te osala n'importe quoi parce que basi nyonso bazalaka basi ya kolinga te mibali nyonso bazala mibali ya kolinga te na zamba nzete nyonso ezalaka ya komata te ndunda nyonso ezalaka ya kolia te so mwasi amemeli o bonheur ta omemeli o malheur so mobali apesi yo esengo te aolelisa yo aomemeli o kolela donc les femmes bonheur yana mais il y a ba malheur pe bazali yango Bible ezoloba mais l'insensé renverse par ses propres mains sage c'est celle qui bâtit mais l'insensé renverse et la sage c'est celle qui t'apporte le bonheur mais l'insensé eza oyo aye ko détruire ao détruire ondenge nini na nzela na oyo eza kati na ye ya malamu te ya mabe bien aimé tozo koba toujours na sujet na biso oyo bozala toujours connecté branché sur ozolanda biso par DM5 continuité ezoya sur ozolanda biso ka na kati ya chaîne MDGD TV zonga na chaîne et puis cliquez vidéo mususu et au moins la suite ya émission oyo ya émission oyo to bengi na kombo ya mystère ya sexe mabomba mi ya sexe to lo bango ka ndengwana nzotologie parce que bato balingi nzoto mingi bazobenga bango ba nzotologue basi mibali nzotologie eza science s'il faut toloba bongo oyo ezoko kolakisa makambo ya nzoto donc eza baterme moto kuti moto zoyoka bato bazoloba bazoko appliquer et consort
Vraiment, nous continuons, que le Seigneur vous bénisse. Merci.